Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Depuis lobby voice mo réseau circulé ya Gabi a boyi kozwa mbongo ya matanga o ba comédien ba saleli mazui kaka ya Belleville. Alobi pe azui yango. Alors il faut que Renate pe azana kanda Mimi Kabongo pe atomboki ya Gabi pe moko azana kanda. Ba voice wana nyonso nazana o anotel bino na Nella NG officiel. Alors na obanda nanu na vocal ya Mimi Kabongo ye mutazo expliquer pourquoi est-ce que ya Gabi a boyi. Après on tient la bino ya Ifoko Renate, après to souka ce qu'on a voice ya Gabi Yemoko. Ya Gabi kutu Yemoko a menacé Tina Ibutu parce que enfin elle a compris que bateau baza autour ya Belleville. Nde ba olingate Belleville peut-être en contact na bateau sous. Bon enfin bref, on ne sait pas. Mais c'est que sûr il y a Anguille sous roche. Ya on a lingi to banda na voice ya Mimi Kabongo. Pour Mimi Kabongo pas zara muta polele explique avant makambo do yekuta machata ba moti. Bon le reste de to continuer on a émission na biso to yeba pe na ko renchérir. Pour bino mo pe ba ke ya Gabi pe azaki victime hein. Boyebi na matanga Suzi Bantu. Président Lombe asengaka Fatou Kaembe azongisela ya Gabi $50 na ye. Au soi-disant ya Gabi amanda koloba mingi. Mais tout européen Gabi on dirait pas tikala na ona motema azongisela bango bayoka ndenge salaka. Soki bazongisela mbo onoti ya matanga. Alors, to landa na Mimi Kabongo ndenga azo expliquer après na hôtel bino susi foku après to aussi ça na ba voice ya Gabi Yemoko. Notamment ndenga azo lobaki azwa susu te apesi ba raison na ndenga azo kebisa Ibutu na comprendre été a commis vraiment partout Ibutu, on ne sait pas, on ne comprend pas. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Alors, on suit tout la nana Mimi Kabongo. Et moi, on a poto renchérir après non la bino ya il faut que Renate ainsi de suite. Tout lundi. En fait, ça n'est pas si, pourquoi? Pour ya Gabi Aboyi. Mais en soi, peut-être à cause de la raison, oh ya yeza valable, on a un cocotate. Aza parmi bateau, ceux qui m'ont ensuite les cambo assistaka. Soit on a tout ça, on a bonne foi, oh ya Gabi à l'envers biso. En tout cas, ma bonne c'est le moment je m'en fous, je m'en tape, na bien moté. Yo moni na ye devant ye moko. Mama tumba li cambo nini nangai. Bon là ça n'est pas musala, oh ya bande pe ko ça, ceux qui m'ont akufeli a sali to contribuer en plus c'est le premier degré ya na mobile. Ya on a pesa tolika na bato ba memela bato ba rapport batika. Soki ya Gabi asiliki makasi ti ya boyi na ye atumba c'est que non même tanga ya Gabi na bege suka boyi. Oui, comment est tumba? Oui, comment ta miniature ti matanga ya Gabi? C'est que ya Gabi on asili na c'est que normal. Non, information de qui mabe. Information qui n'est mabe groupe liboso ezaki groupe matanga ya Aïda. En fait comme ça la groupe est en Moussala. Quand il y a une affaire à 200 personnes ils sont en Moussala. Ma groupe tous allez wana ba miko ba zaki babina place ça sous deuxième groupe retiré ka Gabriel ozongi si ba oyo ba mikitela ki avant déjà ba pesa mbongo Aïda ozongi sa bango. Bato bande ko kite za ndeni bato nsuba linga ba message belete na carte ya téléphone ba mikitela ki avant matanga ya Gabi ya ezaki no matanga ya Aïda. Bato ba mikite na bango. Expliquer sur malimba c'est ça les gars pas si ndenge ya Gabi Aboyi par rapport ya nini a contribuer à mingi ya Gabi attend ya fait noter au pesa atako ya matanga noter au bengo alors na dai na problème mo boye mais contribution na yango surtout bando sala moto sa on a monté malam o ya sa non a contribuer le reste on ngi telinga te et c'est les gars pas si pour Aboyi yango so yango na ye aye bisanga Aboyi yango pourquoi non fausse information ngande administrateur ya ko on dit magamunyo so bato ba oloba eza molukuta papa
Ngali ananda wa mutu te, ngali ananda unanga. Nasala musala nanga. Et ça la passe na mutu a contribution to contribuer l'été. Yango esali passe mais en tout cas nyonso etalinga te. Na rappel porte parole à mutu te le mambo mutu. So ina yebo ngam na zaki na groupe wana batu balobi makambo ya lokuta. Groupe wana batu bakitaki déjà ba oba pese mbongo balinga ba message ebele te. Oni bolingo pesa mutu information ko akufe. Oli na mutu une information no mutu ya mabe. Gabriel akufeki yana e propre. Makasi, c'est la 5e génération. Oh, yango. Pour yo pesa mninga information mabe. Siko bo ayini bande kona ye pour yo une information qui tala batu ba quitter groupe sans qu'on vérifie information. Pourquoi? Batu yo twana groupe ba mikolo bazala wana. Ba mama passer bazala wana. Omoni carrément bisi batu nyonso tuna groupe wana mabe. Batu ba kitaki déjà avant. To ba pesi mo ngaida. Pas 4 personnes ba kitaki. Batu nyonso bazela mo ba seka. Yana batu msuna groupe baloba te mazani na kati. Ba contribution pe ya bi pesa mana. E pesa ni makasi na mbongo na tambola na ngo. Na oloba te. OK. Ça c'est important c'est pour ya gabi pesa ka. Batu ba pesi mo batu kutu tisi ko ba benga na bi. Na bomi yango. Na bomi. Ouais. Na mutu etala ndeti ya gabi. Yo ba singa pe mutu eza bien. Ndemo na nene na bango na ye ngape mutu batala. Na batu nyonso Mimi Kabongo alobi abomi groupe po ya Gabi aboyi kozwa mbongo. Eyinda na umisa bino te na otela bino pe message ya ifoku po iskoyo particularité ya ifoku eza nini ifoku bato batombokelaki ye tokozwa sumo te bioza nanu ya koloba mais yango monaki Mimi Kabongo ya yeno yango monu penga pe na bandi pe na voice nanu ya Mimi Kabongo po ina yaza un peu explicite yaza ko expliquer vraiment en long et en large très bien yaza ko expliquer ozomona donc yango moni ngai na préféré na banda na message ya ye moko Mimi Kabongo po epazaka polele aza ko expliquer et très bien ce qu'on a otela bino voice ya ifoku Renate bazaka ba parenté na ya Gabi na ba nene ya na ba nani baza ba parenté donc ngelo baki bango nyonso pende ba kufeli mutu na otela bino comme ça bolanda pe nanu yango mutura mutala na mbongo na ye esika peza na so bazongisa mbongo tozwa te ya Gabi ozwa mbongo ana te ayo boza bien nanga tosola bien ya japi tosola la biso bien biso to na problème toi yaya mais famille ya sacré famille na biso balobi ya japi ko ya matanga ya Gabi siliki abi ibuto ya matanga te contribution famille mobimba Wama batelemeli Gabriel bon mwana ko mekozwa ngote mo beke Gabriel leza mitema bato ebele Gabriel atungisa bato Gabriel leza bato na moska Gabriel afanye biso moka fini mutu ta repena ba zubu mutu na geningi yo aba bona ka bapeza bato apina kai na ngote eskale bato Gabriel bafinga mutu mais bato baka na ba insulte babosa Gabriel zamu ya baleki mama ya bana mosi pe ya mutu babosa naka afinga Gabriel afinga wiki marokine ya Gabriel me biso ba photo kota alors Oboyi contribution à l'artiste pourquoi tandis que il y a des gens qui la rabande ko ya Gabi parmi ba oyo batelemaka so mutaza maladi na kaya bebembe ya Gabi telemaka toi batuko bon so mutu so pesa lobela nga epia apesi o uzalelo mututa muso ukita muso leo usimita muso kwa ngeka ngule na kimte to boy kana ngote ba comédien tozela malasima bona matango imemi yemo ko mutakuva wasebela aboy sikoba o déjà zui asa ndenge o ya zui ba yele o mimi azui en tout cas ya Gabi comme ne tu joues mutu nyonso tout ba Gabi ka pona biso na mboka so ba respecter ba artiste te ba Gabi ba za ba icône ba Gabi ba sali ba Gabi na ba Nicole bakata ba sali musala ata buzo ba ya Gabi ba bien que zo ba quand même on mérite respect mukie on mérite ba respecter ils ont ça leur passe parce que zoba ne va pas traiter ka zoba il est très mais sont entre mais quand même on respecter on mérite ba respecter mutu nyonso comme même mbwa moko aleki ba fini Gabriel en fait moko aleki a fini mudabi ke nino Gabriel za na ora tuna aleki na fini na zo makuna sima Gabi ya mama ya Gabi tika ya Gabi là on mutu Gabriel tu peux répondre quoi
Voilà, Bolandi, Foko, Renate. Donc, comme il y a 2 personnes, on va confirmer. Déjà, il y a Mimika bon, pas à Moutumo, à Zapé, Moutaba, vérité, pour les. Donc, Ngada, on a Mimika bon, à côté, Makambo, on a comprendre que vérité, ça n'a pas parce que Mimika bon, à Moutaba double GT. Depuis ma théâtre et banda tout le monde Mimika bon, à bana simate. Mimika bon, soli kambozali, aoya, à lobby clair. Claire azanete ke o kende zonga baluka 1-1 sikoyo naozong c'est la binosko ba audio on aza nango aoza ya gabi ye moko ndazoloba ke akozwa lisusu mbongo te me azwi kaka ya belle vie mais na o rappele bino ke tangu ya Mimika bongo akende matanga ba ya gabi nde ake ko découvrir ba vérité nde makambo elekanaki na kati ya groupe wana nde ayaki osala sikoyo voice oyo naotela bino sikoyo na voice oyo azomenase Ibutu ki akende matanga te parce que Ibutu nde ayelaki ye information wana voilà donc Ibutu soki totali be ye nde aza traître ye mutu aza traître mpo ya gabi vraimen atangi nkombo na ye boyoki mpe ndenge Renati Foku aoti mpe kotanga su nkombo na ye donc Ibutu mbuma mabe na théâtre yende mutu mwana mobali me ya songi mwana mbala songi eza bien to moni nga na komo osepela ba makambo ezobima po bato bazalaki lokwa un peu mélangé boza awa boza kuna boza mélangé makambo ezobima eza na bato mosusu na théâtre na ba lokwa ba victime au moins aza innocent mais lokola makambo eza mélangé na makambo ya théâtre likambo ekobima boye mutu mosusu nde asali yango mais mutu mosusu nde abimisi yango ale pour mutu mosusu abimisi peut-être ye nde mal vu mais tout autre comprendre que mutu mpenza oyo aotia bato na kati ya trouble eza Ibutu Ibutu toyebi ki azalaka proche ya belle vie la fois passée nayokaki que Ibutu on a aza sous c'est pas belle vie soki pas bloqué bon on ezaka entre parenthèses yango moni même Mimika bonga boy na kokota na ba détail wana mais ce qui est sûr makambo ezali na otela bino susu voice ya gabi nde toke boye toke skoka na voice ka ya gabi après na ozonga nanga pona renchérir na conclure mais nelo mona sepeli po moni ya gabi ya mutaba rangine douleur baokisaka ye ntango bazongiselaka ye mbongo na ye alibi asombelaki yango makoso aliaka makoso ntango bazengaka bazongisela ye mbongo na ye ye mpe bazongi douleur wana eza na bato mosusu baokoma o ya gabi to ekomi 25 000 zwa mbongo wana mabuka na daya dinita mutu basombaka te ntango bato mosusu baboyaki buzoba na nkombo ya suzi bantu oyo baza kutu ata famille na ye te baboyaki buzoba bazongiselaki ya gabi mbongo humiliation na bopesaki ya gabi poka ya gabi yango aza ne mpe kaka mude aza mutu moboye apeza makambo epuis apeza ezalaki soni ki opesi mbongo balobi ke yo nde mutu créer désordre na matanga yo nde mutu ozopanza moninga sango yo nde mutu ozocréer boye ale zwa mbongo no egenaki eswaki esalaki pasi mais amelaki yango donc afini yango mpe na motema mpo nini soni wana siko azongiseli bino soni yango boyoka ndenge ezalaka na ozwa te yango wana omoni Mimika bongo mpe abomi groupe mpo epesi mpe kanda mais là omona sepela Mimika bongo mpo alobi ya gabi apesaka toujours elle a un bon témoignage yango moni ya moko Gaëtan ndenge azala kolobaki non ya gabi na pas un mauvais fond donc kati ya gabi ezalaka mabe te akoya wi likambo eza nango aya alobi na ye mais kati ya gabi ezalaka mabe te ozokaka tala ndenge abengi Mimika bongo nde apesi témoignage alobi ke abengaka bato mpenza alobi nakoya libala te nakoya feti te nakoya matanga te mais contribution na ngai yango oyo eloko oyo etouche mpe Mimika bongo ezaki esala nga mpasi makasi mpo ya gabi azwaka apesaka azwaka makambo bato vraiment na motema donc atiaka makambo bato na motema aza na motema na ya bolingo ya boboto yango alingaki ye moko ayeba likambo yango alors tolanda voice ya gabi oyo nazotia oyo abandalo bakende mpo obimisa belle vie mabe wana ntango ayoki ke bakomede nde balingaki batia ye na buzoba
ozomona tanga comprendre esika mabe ezouta esika mabe ezouta mzee nayebi te oyo soki eza yango bozela muke avant natie la bino oyo faut natie la bino ya liboso place vraiment donc je pense oyo natie oyo eza suite ya oyo azotanga penda kombo ayibutu bozela je pense eza oyo yango oyo Voilà. Donc, ce qu'on a zong, c'est la bino siko oyo, et ça moi moulai. Nangeka moi et landa na moi suite logique. Parce que tant où ya gabi a belle liboye, nde, ye moko mika bongalinga qui a comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Ndenge ya gabi ko boya koza cotisation ndenge nde aikenda ki yango mona ki au début ya vidéo na bandela bino na vidéo ya mika bonko ils na cohérence makasi et ensuite ils appellent na il faut courir Renate et tout moi cohérence ezali vraiment bon kaka oya suka après na renchérir na ngato silisi to luka ils a passé to landi Voilà, Bolandi donc
Abi baba $10 bandeko yesu baba $10 yeah et dao. Donc voilà un peu le résumé. En fait on va comprendre dans les solos eza que ibutoyaki olobela ya Gabi makambo adwaki peut-être atie peut-être Belleville nde cause ya bato nde bazobimaka na bagroupe que c'est Belleville qui est derrière tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Quand Belleville a comprendre que les gens sont en train d'utiliser son nom donc c'est pourquoi capable misara Belleville mabe nayebi te nga na comprendre que bato balingi que bato bazala sima ya bela te quoi, parce que ils sont déjà là bato musu baya te soki mpe lokuta so ya solo entre parenthèses je ne sais pas, mais siko Belleville a passé outre cotisation asali makambo na ye na ndenge na ye aki kopesa ya Gabi moko ya Gabi mpe lokwa azala moto asongisongi makambo ezalaka secret te Belleville asali nango na ndenge ya secret, mais ye aboye ezala secret ye ala apwati donc na communauté toyekolaka ndenge nini ya kofanda eza bien te mpoka ya Gabi azalaka na ye moto apolele ndenge alobi bongo bomona bango soka na ye butongo basoli mpo azalaka na ye moto mpenza ya barankine te, mais moninga aza quand même na se oyo akufeli eza grand frère na ye propre ya makila boka ya kopesa ta kimia te bozose comporte lokola bato bakufela mutu te bozoko se comporte lokola bato babungisa na mutu te ya Gabi amérité nyonso oyo te amérité ta kosala mpe crise akufi aza mutu potanga olela ye nde mutu aperdre yaya ti ye yango aza yaya na ye direct ye nde mutu aperdre metongo bino boza kose comporte bongo du genre que donc bozomona ke ya Gabi normal non aza Gabi normal te parce que aza na temps ya pasi bokotikela tata na ye talela tata ndeko ne te, mais tout est bien qui finit bien. Nga nayebi ke ya Gabi akozwa na ye mbongo wana baobondela kozwa na ye mais esalaka mpe pasi ya Gabi azangi na ye bambongo wana bazolinga baya opesi te, mais eza lokola coutume moni biso tokufela pape totanga na bato batanga na baekole catholique bayebi makambo na oloba awa biso totanga na baekole catholique pape akufi kuna na Rome, mais biso na baekole catholique tosali cotisation mais pape akufi na Rome. Bozo imaginer est-ce que église catholique ezangi mbongo akunda pape te, mais koma lokola coutume ekoma ndenge wana ke so mutu akufi cotisation esalema biso kutu na balobaka ke mutu akundamaka ye moko te ata aza président ata aza nani akundamaka ye moko te ata na bamatanga bato ya mbongo batiaka toujours kaye ya cotisation bato bakotizaka kaka. Alors botika ya Gabi alela ta ya na ye ibutu mwana mobali mpe azalaka boye te oza partout yo kaka ibutu kaka oleka oleka na TV olobi ke mokolo ya Gabi akoya na bureau nga na longwe kaka yo kaka ibutu wana ozongi suka epai ya Gabi tala kutu Belleville azopousse bato balongwa groupe basa eloko cotisation te muza très sikoyo eloko nga na comprena te mutu aboye monaka ya Belleville akoelwani ye mpe pembeni na ye te akotike kaka azala kaka ndi place na mona akomplike yango wana akotike kaka azala kaka, mais pourtant on comprend que on nde très on nde azolongola makambo azomema kuna mona mbala azalaka boye te nga na yebamba olanda babobo te bagesho te yo partout botanga bato asongisongi ozaka wana baninga bayebana na ndenge bateatre jouaka bien makasi dilema na oti komona na chaîne à grâce welo jouer bien okotikala kaka na ndenge ki yo ndenge ojouaka te foka osala kaka au-delà à l'extrême vraiment non c'est pas correct c'est pas juste. Et puis bino mpe bacomédien eyopesa mpe soni kaka bino kaka bozala na baconfia boko mpe olembisa biso mpe bato yango ti apo bolobake non ke oyo biso toza basongisongi bata biso bachroniqueur no toa bato basongisongi te bino nde boyelaka biso babatia wana nyonso parce que nde likambo boye eza ke yeba baboyekwa cotisation nakoloba je veux parler bokanga monoko te mpo ifo naloba eza makambo
Mouninga ça pas si ka kotonga ka kondo Kongola yeba ka plat non. C'est pas correct. Non, il a bien suite à Makambo, non, il a bien suite nango. Mais pour le moment, il y a Gabi Aboino côté sona nous. Il y a des comédiens nan. Eh ba yo kana ndenge pa yo kara pas temps pour iser le mbazong tsela ka mbon ne makamba suzi bantu. Ya ba lo ba ke nyoso to sala a futa ma a. Ya ta de lo bote futa manalola. A na mabele. Ba nyongi pe amotema yombo penda we bimba ba $10. Eh jabe. Ba bimisi liste te fallait la s'appelle liste nde wana kundi bimbali boso batasa pis pinda ba $10 ngoto plus. Mona suki na ngana sina lobi pe belé. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.